Canal Congo TV, il faut générer. On a Canal Congo TV, Mbote na balandi nyonso baye balandaka ntango yeso émission na biso lokumu na mama Mwilu oyo ezali kotombola mosala ya mama Mwilu partout esika bamama bazwami kati na mokili mobimba solo bandeko balandi ndenge lokola momesano tokolakisaka bino ntango yeso nyonso eza koleka pamba te tobombelaka bino eloko te lokola lelo moko bamamesa to bamama bayangani kati na oyo esika mpona ntina kolela na pasi ya mabota pasi ya bafamille pasi ya mboka pasi ya mokili mobimba pamba te mokili mobimba eza kolela libondeli wana yango nde ezaka nécessaire mpa na biso me yambo tokende na libondeli tosala libondeli wana tobandaka na ntongo à partir ya 9h ti 12h tokati nsima nde prédication toya kolandaka mateya po ata osambeli soki mateya eza te ekoleka pamba parce que mateya o biso toyokaka yango epesaka biso kondima yango esimbisaka biso maye nyonso tokoyoka solo bandeko balandi lelo tolanda nano motei na biso mokolo mwa lelo nini ye abongiselaki biso mpona kolendisa bamama baye bazwami kati na mokili mobimba tolanda tala réponse ya kolo yesu oyebi te ke nazali na ndako ya tata na ngai me malgré alobaki ndenge wana aposaki réponse wana nde tolobi botosi mama na likambo botosi malgré alobaki ndenge wana bonzambe na ye mama azalaki koyeba ke oyo mwana oyo azali mwana lokola mwana nyonso te mama azalaki koyeba mwana ntango asali ndenge wana apesi réponse wana bato mikolo bambuta mikolo bazinge bazali kotuna mituna bazali kopesa miyano me lokola ayokaki ke tata na mama bazali kolukanga baye atelemaki alandaki baboti na ye bazongaki na ndako marke bonzambe na ye tala botosi kasi mama na likambo ngai na ye lelo mokanda ya mosakoli nazali kosalela bolenge na ngai na mayeba posa ya nzoto na ngai nakomisepelisa nazala bien nazanga eloko te oubien nakomisepelisa na kosalela yawe awa soki totali makasi biso nyonso mpa na 12 ans baza ya koluka nde likolo eze na 12 ans azalaki na kati ya banganga nzambe minene me soki oba na 12 ans awa ya koluka mpenza kasi ndenge nini tokolobaki tozali kolanda ndakisa tozali kosala volonté ya nzambe na biso tozali kosala posa ya yawe tokoloba boye ndenge nini totosa po totomona bobote ya yawe mama na likambo tozali nango totosa totika komisepelisa poso oyo mikuwa ya pamba batie moto epeli yawe nde akomisa yango na valeur ngai nde tomoniani wana mikuwa ezalaki na valeur aye kopimisa ngai na mokolo ya lelo ya le 4 août po te tosalela ye topesa ye maboko tosunga ye na mokumba azalaki na mabondeli tomipesa po te asepelisa biso moke nzambe apesi biso etikala boye na kombo ya tata mwana mpe na mazulu dinga kongo ako asitisaki efungi ya kokisi tozolo lwako avanga vantoto bonsemasi diapoto kwa bimuki ya bimu tuvane eluve yamutila fuka zetu bonse bietu petu ayakutu batufudu fuka utwalana mumpukumulikuwa kansi tutana mukwawangu alika kukufumu yengolo yenkembo yamvu mukumbwa se mwani mwanda vena amen abana nakebisaka bino bobongwana ete boshala mwinda tozongeli lisusu eteni ya mabondeli tobyangi moto ya psaume 3 oyo ayebi psaume 3 aleka liboso psaume 3 ebanzaka nzalikela niko ndungidi befa
kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Nzambe na biso topesi yo merci pamba te bolingo na yo ezali monene epai na biso bana na yo. Obateli biso mokolo mobimba banda ntango etanaki ti tokomi na ntango oyo. Eloko nini ya malamu ya malonga tosali na miso na yo tata po ete tokoka komerite komona lisusu ntango oyo to mokolo monene ya lelo nde ezali mawa mpe bolingo na olakisa epai na biso bikelamu na yo tata tomoni yango. Tosali nini ya malonga to tomerite te na miso na yo tata lokola tozali reconnaissante ya kopesa yo merci na mayo osali biso. Tozali reconnaissante ya kopusana epai na yo mpona koloba na un grand merci tata. Bamama biso banso tovandaki très attentif po tolanda mateya oyo euti kopesamela biso na mama na biso mama Babelisa Selo ya pense atangeli biso na mukanda ya Exode chapitre 20 du 1er au 17e verset. Aye kotanga mukanda ya Ézéchiel 37 1 à 6. Azwi lisusu mukanda ya mosakoli 11 9 à 10. Pona kosukisa mateya na ye aye kozwa référence na mukanda ya Luc 2 chapitre 41 kino 42 plutôt kino na 51. Tolandi mateya ndenge nini euti koleka bandeko na ngai bamama. Mibeko oyo tozali condamné pour être to respecter yango. Mibeko ezali nzambe. Tangu biso tozo respecter mibeko te, tozo respecter nzambe te. Insistance eyaki na ye moko nzambe. Tangu bapesaki biso ndambu, ye moko nzambe amonaki ete esengeli totangaka nyonso mpona korapele biso na bisika nyonso oyo biso tozali kobunga. Soki nabungaki nakoka koyeba nini nasengeli kosala po ete nazonga na nzela yango. À chaque fois tozokutana nde batangilaka biso mukanda ya Exode. Toyoki explication nyonso oyo epesameli biso pe aye kosala insistance na ye na mobeko ya 12 oyo elobi ete tosa tata na yo na mama na yo pwete mikolo na yo eumela mingi. Oumela mingi kati na mokili oyo nzambe apesi na yo. Ebele ya batu to ebele ya bana tosalaka confusion. Tokanisaka soki balobi tosa tata na yo na mama na yo kaka mama oyo aboti yo, tata oyo aboti yo. Toyebaka te mpona nini papa abengaka mwana mwasi nyonso azali mama, mwana mobali nyonso azali tata. Alors tango nga natamboli esika nga nazali nazokende, tata nyonso nakutani na ye esengeli discipline ezala epai na ye. Mama nyonso nga nakutani na ye esengeli respect ezala epai na ye.
soki réellement totosaka nzambe esengeli mpe totosaka bacommandement nyonso pamba te mutu asalami lelilingi ya nzambe botosi esengeli ezalaka esengeli ete tomiyebaka nga nauti na nani mokeli na ngai nani mpe misala nazali kosala ya nani yango ndenge tozali awa moto na moto ayebi kuta kolongwa kati na ndako na ye aye kosala nini awa respect ezalaka surtout mpe na bana na biso topesi explication na ndenge ekoki mpona botosi ezalaka mpe réciproque mama kuna mpe na ndako ndenge mpe tozali yebaka kodirige bana teyaka bana na kibunzambe. Merci mingi na motei na biso lelo namoni eza mama na likambo pamba te eza mokolo monene ya motuya pe oyo ba mama bazwami kati na centre d'accueil oyo ezali mokolo mwa 4 août. Mokolo mwa 4 août bandeko na kati ya calendrier kimbangisme eza mokolo monene oyo tata Simon Kimbangu alakisaka papa dia ngenda ba jeune bilenge basi na mibali na kati na vallée. Alors eza mokolo monene ope molulu monene eza kosalema na kamba Yerusalemi mpona tina na mokolo mwa lelo parce que ba jeune bilenge ya mokili mobimba oyo ya kimbangisme bamati na tina ete kokumisa mokolo yango pamba te eza mokolo na bango mokolo ba jeune. Alors lite ya mama apesi biso akotaki mpe na kati na mozindo na likambo etali journal lelo to date lelo solo bandeko balandi bino moko boyoki na mama évangéliste ndenge asili kopesa biso alendisi lisusu na banza bino moko bozomona mpe boyoka na matoi na bino moko na moko azwa part na ye azwa litomba na ye atala epai wapi ye atelemi epai wapi ye aza kokende epai wapi ye akomi boyoki ndenge mama secrétaire asili koya mama secrétaire ya nation ye aye mpona ntina kolendisa kopesa bacommuniqué ze message mpe bopesi mbote mpo wana eza kote na ye solo bandeko balandi toke mosika te tokende kokoba kolanda lokolo lolenge kani mbote kopesama mpe mbanso makoya nsima tokobombela bino te tokozala kaka na bino elongo tokende Dala esengo nanga yawajali pene nanga tikana ebela esengo ya esengo ngolu na ele kiparata peolo tikana ebela Papa Simon Kimbangu Kiangani azwi aliri ya ndenge mosusu azomona likambo po papa azalaka ne na kati awo me ayebi ke eza nde monene ezalaka libanda amonaka ngo ntango nini dimanche yango wana tozwa mayele tozwa bachapitre oyo epesameli biso koma na yo tina 26 wana nga nakomi te yo tanga okokoma wana ndenge nzambe alobaki na ye alelakisa nyonso epai yosuwa ye nde akokota yo te yo koloba na nga likambo wana te okokota te soki yo nanga tozali kotuna tozaka na posa ya kosala misala mokolo mayenga me nzoka nde likambo soki epesami epai ya nzambe ekomi mobeko fo totosa yango tosalela yango. Merci.
Mama mwilu na yubile na yo Utalela biso likambo yo Nyabo tumia moto moindo Yonde molobe linabiso Mokili mobimba mobebiye Tala bebi tumba lilekiye Esika iso moindwa jalie Yosengi kosomi ya molino Mokili mobimba mobebiye Tala bebi tumba lilekiye Esika iso moindwa jalie Yosengi kosomi ya molino Pasi ya moyindo na mokili Na yubile na yo lombinini Solo tujali bato na lolendo Kontala masumu na bisode Pasi ya moyindo na mokili Na yubile na yo lobinini Solo tujali bato na lolendo Kota Solo bandeko balandi ya émission lokumu na mama mwilu tokomi na suka ya émission na biso ya mokolo malelo so bolandaki biso na bokebi sima kamera esimbamaki epai ya page mananga bongo epai wapi bakolambaka yango mpo bosepela na bandako biso tolingi bino mingi parceke ntango nyonso toza mpona koinforme bino kolakisa bino nini eza koleka ntango nyonso kotika yango okutana